Salibino, on a qu'on se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba, cadre kitoko pour na koliape komela avec un pacte toujours. Oyo abongi Salibino, ba spécialité à kitoko. Weba kobanda mokolo ya mardi. Jeudi, chez Djonganganda Taba, ba fongola qu'à partir à 17h tu 23h. Awa spécialité, ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling. Chez Djonganganda Taba, awa musale sala markitoko. Tunanga nini? Chaque week-end, ba bengi yango weekend live, c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato. Lokola mokolo ya vendredi, tozalina Suzuki Luzubu 4x4, grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya defoite oza koyoka musique, oza kolia ntaba pe oza komela. Pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepelisa bato awa avec un pacte na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya defoite. Boyoki bomoni bondimi adresse Zaka Kase Moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 tope obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Très heureux de vous retrouver sur Film News de Ken Piana Pitopale, style Laura Choumawete, la vôtre Bibégo. Donc, dans le bar, vous informer sur notre devoir. Toyaka Tokitara, la source pour la copie, ça va information. On appelle Laura Choumawete dans la indifférence. Après avoir commandé une image dans les réseaux sociaux, où il va publier qui artiste na biso comédienne ou passé qui sera biso, va publier qui va photo na que non, va boire qui est qui est mbasu. Et on a Laura Choumawete qui est sur le terrain, qu'est-ce qui ne va pas encore avec notre artiste Maman Epila. Parce que on les a beau sauter, tout le monde a déjà les réseaux sociaux et tout le monde a sous. Donc tout ça a déjà dans l'hôpital, place Azali, place Minance de traitement. Faut tous voir à l'obakam qui après tout tika là et tout continue na baton sous au bakozala na par makoloba ya koloba. C'est plus tard que ce que le va na biko font déjà caméra. Maman Epila, bonjour. Bonjour. N'importe quel dia des abonnés en toute la santé, t'as mon amour déjà que non l'écolo est une maladie. Pour le bacam qui peut tout chicola la mais expliquer bisonano et le quand est bandit d'érine. Et bandit na ba ganglion. Bandit ganglion après. C'est bandit samedi. Ganglion. Dimanche salive rouge. Lundi, il s'enflammait. Alors, lundi, il s'enflammait. Si vous avez parce que RDA, bon, on a des réseaux sociaux, bon, le bakena, bon, mamie, puis la mawa, où ils ont les beaux sautés, où ils ont habité sur la 40e fois. Si vous avez un peu na yo zanzambe te pour battre mutasara que déjà bon, mais yo mos qu'on a banding na yo. Au moins, na maladi wana e utan wapi. Nding na nzambe te no e banding. Pour les bezaka passe. Ezaka mokili tovandi bato mosusu balingi baninga te bato mosusu mpe baolinga yo mais intérieurement balingi yo te moi mpe oyeba eza te ezaka mpasi donc nzambe kaka nzambe ata amonaka fourmi likolo ya likala na se ya océan. Bon biso bato toza sikoyo na planète terre ndeni nzambe akoyeba biso te. Nzambe roi ya yebi yango tozwa wa charge topesaka ye po yaza victorieux tebiki avec ye iloko ezala. Oui. Voilà. Iloko ezala mpona pemisa yo
depuis bandi yo bato bazoya kotala yo ozoza lisungi pe na l'état na biso congolais parce que tout le monde qui ba photo na réseaux sociaux yango to yo kokita sur terrain parce que depuis bandi yo oza ba visite à bato bazo benga yo parce que ba diaspora pe ba otala biso na internet déjà nazozo ka bapele ndenge bato bazoka pasi pour tout le monde nazo regretter nango ke pourquoi toujours elle et 3 fois et commis trop nanga mona comprendre te lo nyosala eloko nini ezokomelanga nazozwa bapele me lisungi ya liboso nazwi pas prophète Konde Mpolo Dominique nde omoni navandi na hôpital lelo mpe kaka nde naye na hôpital pendant 6 jours wana to donc ya mibale eza mama Safara oyo apesi lisungi ke afuti mwa moke bamoyen mpona kozwa na premier soin nzambe apambola bango apakisela bango bonzambe kati na bango mpo nzambe kanda leki nyonso artiste comédien pe bazoya déjà kotala au depuis ovanda na ndako po pe talo ya ka lelo na ndako to ebite msusu bayaki pe est-ce que baza informé que non comme bayaki baza informé na mona ki ba ninga bayaki poma bayaki président Masumu bayaki atinda pe batu ayeye moko na moni Fatu na moni 7e baga na moni baninga vraiment bayaki ebele bamasi batu bayaki ebele qui vraiment attend ba ki bon ba sepela ki yo toto si ça na ka calamité na protocole na matanga et maintenant au commission bana Kinshasa bana poto pe bana le monde entier ba vacancier pe ba vacancière flat hotel bali center sans cadre kitoko pona kopema pona bino bat bolela luxe ya makasi bazali na mobange na salle de fête o ezali na 400 places confort et lalia wana niveau ya 2 fois te oh vous commis déjà na commis déjà vous en avez vos frères. Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino bat bolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala awa boza mobimba. Moi si. Mobiki si. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Nala kisaro esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyimi na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imite. Mama, na salle de fête Bali Center. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Ezaka ta salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Maladie, qu'est-ce qui va pas ngabina ebité pour na koyeba te. Nzambe kaka nde ami ma charge. Ouais. Voilà. Donc allez-y comprendre vraiment Azam Tamalak to tika été à le bagibele vu que auto zabaki c'est vraiment pour AP mapé. Alors mamé puis la pona si ça na parole non le bano suke ko za la ni. Le bana suke zaki. Merci na batunyo surtout bayoki na no pasi ponanga batubile bayoki pasi batutu ba regretter bazoloba merci na bango nzamba pesa bango makasi po rien n'est possible à Dieu so bango bayoka pasi bongo monto azosala nga boye azoka bisengo to charger na ina maboko nzambe nzambe ka alandelaka ye ndenge alandelaka chaque fois 2013 à 2019 donc on a un repos moké 6 ans na Belize kaka dans l'habité pour l'instant ils ont une fois pour toutes tout que donc ça m'a bien m'habité pour nzambe combien de fois limbisa biso mais rendez-vous na paradis pour naser awa eza na ngoli lokote esengo na moto azobatela molimo ke nzoto esengo na ngai yango wana po motema eza na kimia donc message eza kaka baoyo bakomona kila kokosoutenir ndeko na bango basoutenir ye nzambe mpe aopambola bango. Voilà.
Merci beaucoup, Mamie Pela. Tu peux monsieur, tu es vraiment là. En attendant, tu as bandeko, bapé ça peut balo bapé ya bango parce que famille, herba bazana pour ça que le il faut tu peux tous avoir vie à la famille. Donc ils a pas si comme on a déjà au troisième fois, le bien que non, a zappé mon tout. Bachikae, n'habitez un sous maman, pardon du cousin. Maman bonjour. 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 Voilà. Mais où expliquer bisou na Mamie Pela besoin de. Oui, Mamie Pela palanga, grande sœur, camarade. Na le basu de na plus moi né plus na théâtre. Un groupe. Ok, un groupe alors mais quand on peut expliquer bisou pour il y a dans ta malade au corps le bissé milité. Expliquer son nom le Congo parce que oui la troisième fois. Ayebi gana bandé na baganglion, vous n'avez quand on ko ça sorti bandaki. Oui, quand on a expliqué bino que était et bandaki loko la ganglion. Ah bon, Isaac a pris matanga ya sœur Antoku famille Ndondo pour ça à travailler dans le protocole. Bon, le lendemain en haut à sentir non, soit bien tika nzoto boy. Pas travailler mingi à Kolemba. Alors nous ça pour Isaac na mama bilangane à salle à part théâtre. Ça m'a bilu on a salle à bilangane munene na sina ngwele. Nanda ko pepe Isaac na mwa mabele na azo balola na mwa Kongo bike e betika na lokolo. Tu s'attendais que tu étais Congolais, que tu as porté pour t'occuper, que tu as porté pour t'occuper, il a occupé tes ailes, quoi, mutaché les kwanza. Bon, après 2 ou 3 jours, la pourquoi l'ango a eu moi sentir que tu n'as pas bien été, non mon dirait Gaglion et Salinga. Bon, c'est ma Gaglion, la mon maman de marche changé. Anga bien été, ça non pas Gaglion pamba. T'as mon sous pour la douleur à moi potana et aussi là. Donc comme il lobby nango, ma situation comme changer. Azulela na talika moni rouge azosanga mbaso ngabité comme on est aux ambassadeurs la boya qui ont vraiment la motema moko pour na déjà ça souffre déjà 2 fois et 3e fois to on dit mangoté par rapport à le quoi pas aventure ndia lobaki tu te comme le mokolo comme rouge zuko gonflé tu comme état voilà alors beaucoup mina état oyo na invité bozo qui na l'église bozo sambela oui nous semble aux angate biso to bana prophète comme Paul Dominique au église ya Liloba les angate en tout cas non nous avons profité na senga merci na papa na biso prophète Condé na soutien makasi na le soir na liboso na o apesi biso liboso merci vraiment na papa merci na maman Safara merci vraiment maman bolingo maman sociale merci prière ezali to la la prière le long de kande journée ka le long de mais tu pas prophète n'a recommandé que tu to côté hôpital. Alors, chose grave, les arabes, ils tout à l'arabe internet. Tout le monde qui interview mon corps, le bec, non, mamie, puis là, soit il kakaki matanga, ou soit il y a commandé un retour dans mon et l'eau salié, mon maladie salié, n'habité pour causer un amant de moi. Oui, pas de besoin, mon nat. Pour exemple, il faut sauter 3e fois. Il y a un inconvénient, on m'a après, matanga. Première fois, il matanga masirika. 2e fois, matanga yokozuna. Et 3e fois, en haut, matanga mindondo. Peut-être pour ça que. Un message européen dans le gouvernement, la diaspora, au bord de la biso, mon numéro de téléphone, vous allez, tu vas cause on a besoin, tout le monde peut présent sa 7e bagarre, tout peut ça. Voilà, tout le monde présent sa 7e bagarre. Azapé artiste comédienne, à écouter la ndekunae. 7e bonjour. Bonjour, merci. Bonne santé. Nangola nzambe ça va. Alors tu okuto aba to kutu eza surprise pour na biso to moni otala concert na yo osala ni musala na habité sentiment na yo ko osala ni Montazo bela sentiment ya tristesse ya mawa non sentiment za tam suzana mutu na mbeto rik sentiment o eza mutu azana tango passe nganga eza na sentiment eza na sensité passe ni ozana douleur ni ozana c'est ça pour répondre yo. Alors douleur ni yoza nango douleur na zana ngopo na yebi ki epela sofuna vani funa zali na scène na ko zali na mbeto boité donc ezo sala passe mingi ko zala motema mabe kindoki ko sala moninga mabe bozano à l'aise au vandi na yo bike non moto bon na vandi sena na ndako mo si longtemps nzamba zali mais yo moto atango zo sala epela mabe yeba ki nzambe amona yo pasa moni yo ayebi yo ayebi na kombo na yo so abia bomoka siko intérêt yo okufa notre ya peto lelo peto meli masanga
mais pe ko sala ma pe ka bongo mais tika vie epela to sengi yo soka za nyongo na yo yaka ebisa biso to kofuta ngo soki likambo ezali oye soki alingaki mobali no ndenge bozo loba wana oye ko luka biso to futi yango to zongselo mobali yango po ye mokuti mobali ye mobali subo sko bobi mobali ya na mobali na poto te mobali na kisasa subo bisanga suko osoma te ezaki motema mabe bopesa moninga asala mosala na misana kosepelisa monde public emesana na ye olingi kaka emona mwasi wana te fona vandisa ye ndeko zala gentil nzambe alobi adieu à César ngai nazongisa na César bato ya nzambe bazongisa na nzambe ngai na César ce qui est à César rendre à César tozongisaka bongo pour esala bien en tout cas na kosenga na bandeko nyonso baza partout dans le monde oyo bazolanda biso toza na ye pela na hôpital tozolala na ye tozolamuka na ye nzambe asatie loboko taka biso bana prophète Konde Polo Dominique oyo balongo ye moko epela abengaki mingi nini nzoko donc bosali eloko te talaka yo touche mwana nzoko bongo soki nzoko atie ha yo kosuka boni donc merci suna mama Safala na oyo osala mpona mwana na ye epela merci na bapaster nyonso ya RDC bapaster nyonso ya monde oyo bazobondela mpe mpona epela bazozanga kotia maloba na bango te mpona bomo ya epela nzambe vraiment nde azongisa ebele mponga na koloba teke nazongisa ebino ebele te mponga na elo te nzambe nde azongisela bango ebele azongisela ma banguya ebele donc voilà eloko na kosenga bandeko na nga badiaspora ya partout dans le monde en tout cas epela sepelisaka bino asekisaka bino botika ye te numéro na ya telefone eza nango boyebi yango me nakobandela yango lisusu mpona kobenga ndeko na bino soutenir ye moralement physiquement pour français ngo bino to bimisa ngo moralement physiquement soki matériellement soki financièrement soki nini bino bimisa ngo boko sala ngo ko sambela oui bozo sambela mais siko pona siko financièrement esenga bakista ba ordonnance et bimiso la sanga tala mpika ba ordonnance bimia auto somba bakisi et senga mbongo ozomo ba ordonnance yango combien de ordonnance zo bima et senga kaka mbongo donc soki bino bobité et puis on a besoin na pour besoin besoin pour arrosala mais vous soutenir ye numéro n'est plus 243 81 24 26 246 plus 243 89 et 81 pardon bolimbisanga ya 81 24 26 246 beaucoup zoyer mo mama pela so bozu ete leki na ye mutazo ba leki ne bango ba bazo yamba lo basu bamba ko déplacer muke ngana yambi na libo benga ngati point de numéro nanga c'était méthode zo ete beaucoup zoyer pour ba téléphone zo décharger entre bo benga même na réseaux sociaux beaucoup zoyer na sengi bino déjà merci pour nambi ke bosso sungi ndeko na bino totika na kandi ko sa na mabe po isala ka bien pota mosa muninga mabe bango ke ozanzete toza libanga te poza mutu mabe zongela ka o osala mutu mabe ibata ngosa mutu mabe tango ozongela baki anga balinga nga te yebosala ko bosana te oyo sala ki moninga. Alors, bino artiste comédien, bonne organisation de bino, est-ce que vous organisez déjà pour le capé moyen au talaye? Peut-être mon y est évité bah même chose que vous allez là-bas bah lisanga na bino bosanga. Tous en association belé, tous en ANTPC, tous en ANTPC ya papa masumu, tous en Katuana, tous en nini ya Anosanzo Pakosiko, ya Anosanzo tuzana, tous en tokanisa ya Jean-Paul Massamba. Ya président Massamba Jibe Massamba tozawana toza pe na nini ya vivant aimons-nous vivants ya sai tozawana donc to benga déjà batonyo surtout wana donc tozo ya présence na bango papa Masum pesa malade de santé zo déranger so yité ne sont mona que déjà banda kala awa donc les autres bon na moni bango te mais to na benga ki bango so na benga ki te là c'est autre chose na benga ki c'est bon que et puis là aza malade donc voilà na yebike bandeko na ngai na bengi pe président la disobi phénomène na bengi ba konzi mususu na yebike ba ko réagir
Merci beaucoup. Donc, allez-y comprendre. Donc, tu allez bon à l'hôpital à Liloba, tout le monde dit que non, mamie, puis la maman a la maladie. alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka bapoint essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka bapapa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus mpona bapapa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakokoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba mpe ezobima te yeba ke no papa ozodevelope eza prostate wana ememaka mpe faiblesse sexuelle donc mpona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza deja na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim toza na traitement sans opération ya prostate quel que soit oza kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombangu na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien osabonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José na lingu te pa okufa te po baozela o akata po baya na cotisation te wana ngamuta liboso na kobeta bango mabanga quelque chose nani na wana zo bango na marché ba monter wana pe na kobeta mabanga pe na kobeta makof pe guerre kobima mama nanga kena sama bena moneska bakunda ete ta moto azana bomoyi basungaka moto bini bolinga kaka moto akende moto azana bomoyi bosungi ye amona keno ya solo fuma na saila kimboka na saila kamboka nanga ale mbongo na ye mabeza so ale mbongo na ye asali mbokati natanga mobutu tu bono mona natanga mobutu apesa batina biso akala wana azopesa kama papa na biso apesa bango basake bambongo banini tout ça te artiste ya mso na mboka tomona ki te meteoki matoka masolo na bango mo batata na biso toyoka ngo mpo masumu abetaka masolo mais c'est quoi mutu na bino aza wana elle fait tout po bino boseka olongola ta mosusu stress ta mosusu docteur lobaki noke non ndenge eza no fo osekaka mingi olongola souci mais siko epela zola otan wana ya kosekisa otongo midi pourquoi mpona kosoutenir ye fa kata mabele to kata soki nini po bosoutenir ye nazo comprendre bino te gouvernement na biso boza wapi maman. Merci beaucoup. Donc, Isa place à Mawa. Donc, vous comprenez déjà, tout c'est une carte pour s'abonner massivement à la film news, à la formule à ce capapule, la carte illimitée. Il y a peu aux aramonta, il y a coélé, nous t'amité maman, la diaspora, tout, au total à biso. Mamie Pela, à la roman la souffrance. Donc, tout le monde y a image, ils ont bien que notre TV a radio, bon, mon y a besoin d'aide, ou à l'alcool, numéro naïe, PCP, numéro naïe, autant dans les réseaux sociaux, western, ou à financièrement, moralement, physiquement, en tout cas, Zarana présente, numéro de PC, en tout cas, vous avez habité, aux alliés, le Borbakisa, il y a petite sœur, Pekaya, mamie, Pela, bonjour. Bonjour, maman. Donc, tu as dit que non, l'hôpital est à la place à participer comme on a été à Montouboé, aux Anamalubako Bakisa, ou les Lanaba diaspora, dans le gouvernement à Bissau. Non, c'est un cas dans le gouvernement à Bissau. Écoute, qui t'a dit que tu as dit Okitango tuté et kitako tuté. Voilà, donc tout comprendre, il a mawa, mais tu dis qu'avec Dieu, il campé à ma bec aux alatés, n'ebi qui battu au bas la image parce que mon thème au ento elinga alinga sunga à côté à la gauche, à la droite et à côté financièrement, botay na mabondeli c'est notre sœur artiste comédienne ou c'est qui ça biso to yebi et tout le monde a une image en tout cas
tout ça a besoin d'aide, numéro bapesa qui en wana bobengi numéro pour contacter bozwa bato bazana bango ensemble bo aider là batute bazoyer moko parce qu'il faut être benga tozo rappeler mutu mususu petite sœur on a bonne petite sœur na to le bangote so bozu était na moment au docteur na kati petite sœur mtaki na téléphone libanda so bozu était bozo na ndege petite sœur na musu baza baleki ni bango bazao on ne se balé yese meki. Merci beaucoup. Donc, vous contactez le numéro à Mamie Pila. Beaucoup de petite sœur. Beaucoup d'appeler Moko. Ah, moi, Nané. Bonjour. Bonjour. Vous avez le Borba qui ça, dans le gouvernement, dans la diaspora, Hollande. Ah, il y a un Borba qui c'est vraiment qui basunga ça passe. Comment on a vraiment na kuto lobate. Je comprends donc boss blanda biso na film pour news boss abonné wana ba besoin ba aide bo aider si Apolline mon ba RDC monde en tout cas bino batamite mamawa sur bino pas de réseaux sociaux surtout qui n'est pas toujours n'est pas ta bino bozo ba image babi ki tambozo hôtel ba ninga ba patron na bino babi te bozo hôtel la monte malade boye peut-être na mon fiscalité biso patron na biso pe aye atiki wa so matali lala c'est comme ça qu'on fait personnellement on a quatre choses mon tingan RDN na bika na hôtel ya malade na ko lo bango te na TV na ko sunga ce qui za na ko pesa na bika la déjà bongo ko ya hôtel ya place passe mbongo ezo non non lobi na yote na lobi babi lala moko police malala nyos ta on a beti yango na beti batu nyos ozo mon pourtant bino bozo image bo na ba chaîne na bino bozo ko kotisa ba millions. Mais elle, elle est souffrante. Chef, non, patron, non, pas le non. Ah, non, en tout cas, maman, ngai na osala bonazi et puis là on en charge na makamnes tout bona. Patron monsieur Ken Piana, azala na kini. Donc eux a film bon film ba image za pas. Merci. Merci donc prochainement avec un nouveau numéro. D'ici là portez-vous bien.